Oui, témoignage. Moi, j'ai arrêté de pleurer. Pourquoi? Ton abandon au Sambela, c'était compliqué. Compliqué. Nakati ya complication wana. Nazo sa maman mo t'as la situation à traverser. Oh, bande onzo ne mutonga nazo bisaye. Ane na msala mabe. So nga nzambe na lola. T'as bande mo kilo ya compliqué. Nga siko na ebité. Pona bande pe ko sambela, na ebi na ngapelo lokote. So na kele nzoka mama wana. Soka nga na ebisi. Makamunyo surtout. Ça va passer vraiment. Ah, non, Ngabi, oui, vous tenez confiance hier. Sona baluki, abengi ce que batunaye, asimbi koseka. Qu'est-ce qu'on a baraté? Ce que mon colomsusu, et salami qui na salaki tour ya ebagite, na okuti nga simanaye, abete la bangali a sekanga. Siko nzambe bande kotala do asemoka seki ngasiko na telemi na simane seki tellement esengo seka abaluki totalani bande ko mwana lo bapelo na tel ngai po nazaja na ba problème ebele na sine FCP makame ebele na souffrir siko ata sika na bina silika na sina lo bakisa makamonde ngazo nyoko matala ngabwe nazo lo tabandoto bo bazo attaquer ngai na sina lo baki mingi do ayebi déjà mingi do ata na silike lié obi des fois na yango na vie quand tu as un problème hein ou il est kelio fais attention na muto se confier parce que mukolo robonga makamunyo se ebisaki et comme arme naie. Je vous dis la vérité hein. Oh non, moi ni naza mutu sepeli kamboza fona loba na o premier de loba vous ma be loba mais yeba ke mukolo robonga so salika yon ye fiani na ngo sala yekutu so na lobi ako bo kima ta batu mabende bazala yo muninga yekoloba na makan. C'est pourquoi on a même la famille, même l'église, même où, quand la mort commence, il faut arrêter ça. Kozola ngote non yana ni wana kufi toke matang o comprendre pas monsieur Soroleka. Lui ande wana. Et ça a bango plaisir. Quand l'ennemi tue, il a plaisir. J'ai un grand plaisir. Un jour, même la révélation, que Dieu vous révèle. Nzama bengi bango banane, les moqueurs. Vous connaissez pas l'ennemi hein. T'as l'ennemi à moqueur hein.